muto aza porteur to porteuse de lumière na ye kopesa message na ye oloba na yo na ye olamusa yo na ye oningisa yo. C'est comme si kozolala nazwa ba message ebele moi bato ba contacter nga oboy bazana lingala muto na koma boy camarade ndeko tout ça là ba message ya ba sorte ebele. Mais tika nga na yebiso loro moko batu mingi babotami na mokili baza na lumière na kati na bango baza ba porteur ya lumière donc basimba mwinda boy mwinda o bango basimba na loboko nzamba tcha bango eza po ba éclairer. Donc il faut pas éclairer na place au bazali, il faut pas éclairer na quartier na bango, na famille na bango, il faut pas éclairer na nation, il faut pas éclairer na bipai na bipai. Au moins muto aza porteur de lumière tout porteuse. Ba envelopa kaye, ba enchaîna kaye, ba lukaka, ba empêcher avancer à telema kende pona nini pona loko za katine. O va na kata batu mombo ba ebe lote. Mais bato na ba faire comprendre que yonde muto a problème. Na ba sentiment bon ekomela ote nge komela nga trop na ba milieu belé na ba bisike belé autant avant ba kombote mais tu sens que les gens cherchent à t'étouffer ba olinga ba zipa yo ba zipa elamba pour que ba mona yo te ba zipa elamba pour que o ezakati yo bimate ba tona to kuta na bango partout ba na kati ya famille ba tona ba na oko ba la pe muto abongo donc okoza na ba camarade bongo okoza na ba collègue bongo okoza na ba ninga obo travail na ba na ministère ya bongo ba linga ba zipa yo. Comment faut comprendre na mokili nzambe tanga tie mutu na mokili na destiné na étoile na et ça dépend la grandeur en fonction ya mission ya mutu wana par rapport à étoile azana ngonde akobanda kotindela kaye ba entourage to batu. Les gens que nous rencontrons dans la vie ezalaka hasard ezaka batu moko nzamba déposera vraiment pour que basunga biso to kola kati ne loko tozana ngo to kuta na batu na ndenge ba enseignant ba camarade ba pasteur ba nan. Mais au même moment il y a aussi l'ennemi qui envoie les gens par rapport ya eloko tozana ngo ozo comprendre par rapport étoile oyo zana ngo ba kotindelo ba ninga mabe mobali mwasi ya mabe po ya ko kangi loko ozana ngo biso sikolo kwa to lobela mingi mamba bolingo mamba libala ndeko nanga. Attention, sokoza porteur de lumière. Voilà, éclairer bisika oyo bato ba na molili bazana besoin ya lumière. Et sika bato ba na molili mais balingi lumière te po misala na bango e mabe mitema na bango eza mabe kati na bango eza mabe mission na bango na mokili eza mabe yo siko ko vanda pembeni na bango yaya bako étouffer bako boma. Mais là okamwa yo lingo boma mwinda ozwa ngoko tsongo na sambetu bataka mwinda na sambetu bako étouffer pour un moment mais ce ne sera pas pour de bon. Yo muto comme souffler baza ko étouffer na kati ya relation o mekabo yango te. Moi si mo abetelinga li solo alobi azalaki na mboka mo na Afrique na otanga kombote na mboka na zaki ko évoluer na église oyo mobali ya grande sœur na ye muto azaki pasteur. Alors azaki moyembi azako linga nzambe azaki moyembi na kati ya lingomba wana. Alors tango abanaye ko yemba il y avait des miracles qui se produisaient. Donc il y avait des miracles dans ce sens que sa voix à elle quand elle chantait et banaki ko rapprocher batuna nzambe, les gens pleuraient, les gens voilà bazaki ko confesser, bato senti pena que no bato obima ba chair de poule. On comprend. Alors tout le monde croyait certainement que cette sœur-là un jour allait devenir une grande chantre et elle aussi son rêve à elle c'était ma chantre ya munene na mokili parce qu'elle en avait le don. Donc sa voix au niveau tant on a don, on a lumière na kati loro moroboe. Même en dormant, quand tu le fais, tu le feras tellement bien que les gens ne comprendront pas. Alors, cette sœur-là, plus elle a évolué, et un frère Moba ou na mboka moko ya poto, mboka mo ya Océanie. Frère wana a yé na mboka na ya Afrique, a yé siko yo kobala ndeko mwasi o. Frère wana a yé kobala ndeko mwasi. Tanga ye kobala ndeko mwasi azalaki connaissance ya pasteur ou aza mobali ya grande sœur. Voilà. Aza connaissance et puis aza pe mosala nzambe.
donc aza pe mosala nzambe na mboka na ya Océanie place bavandi. Alors cette sœur là ayebisi condition na mobali ke ngai naza na eloko nzamba benginga soki okobala nga en tout cas na kosepela mingi o edenga o boostenga pour que eloko nzambe eza na kati na ngai sa nini ebima. Ndeko wana lakaki apesaki promesse na libota que non akosunga sœur akoévolue na kati ya musique nzambe ba production et tout yaya bakoma na mboka wana sœur akomi pe l'église mama pasteur akoma pe koyemba na kati église muta dirigera ba louange asala ba makamno surtout mais il faut remarquer que plus bazo vana bakomo bota bana mwana ya liboso mwana ya mibale asutukaka na ndako babetaka kutu atali solo moko te. Atmosphère o bazaki na mpe na kati ya ndako ezalaki atmosphère mo mabe makasi au moins ata mosusu baovanda ba 2-3 mois basololaka te mobala kobima kozonga kanda bambwakela kogangela kopekisa amona ye na batu te tout. Donc moi c'est comme lokwa prisonnière na kati ya ndako. Même à l'église elle n'avait pas le droit voilà de côtoyer les sœurs voilà donc yé kaka donc ba sisi ka bo mobala zu bazongi ndako kaka ndengwana. Donc elle n'avait pas de contact na mutu te muko musu mobala ye ko moi c'est avant d'ici mobala ayebisi alobi que mais oh la kaka libota nanga ki kosunga ngai na besoin sikoyo na boti bana na ume tout ça mo bambula na zonge la musique. Alors mobali azaki na d'accord ti aboyi alobi mobali alobi na kati ya ndako pas question ya mutu voilà o akoma kosala musique o asala bruit ezate ba musicienne oyo bayembaka bandumba ye mwasi na ye akoki jamais kozala musicienne na kotika kobimisa album ta bosana. Et d'ailleurs assemble nzamba lokuta bona boye donc caractère na eza mabe mwana mwasi akomi effondré abi banda na kota na ndaka libala na santali kabo ona zaki nango ebeba naka tout en frustré na kenda église na kanda na zonga église na kanda mobala koza la bozu mwa likambo bovani sebo solo la lingaka te pasteur mobimba alingaka te akokanga kanda tokokende asenga bolimbisi te ka ngam na senga ke bolimbisi ngaka mnaka na tor na makambu nyonso tu tokozonga ngaka mna bondelaka à un moment donné na lembi na komotika pe botuko mofana ba 2-3 mois to solo la kateo ba 4 mois to solo la kate après moment moko botam so ayoki posa na wa ya simbi yo kaka boye asali makamna za na nga kosala zeme koti bato bakanisa ke bokana bomoko nzoka neto ala bomoko te n'église kuna so to ke ya zo laksa batu ke toza na unité monsieur tozongi na ndako akangisi nga suka enemi. Et pour vous rappeler a uti na famille moko boye donc bisika o bolingo ezaki te mama na ye ba benganaki ba bokolaki na mama mbanda vous voyez. Donc c'est des choses pareilles. Yango Monique, à travers cette histoire, je viens te dire, batebele tanga okola, à sentir grandeur et à venir, à sentir que l'obi na mutu makamba minene. Mais oyo okuta na mutu boye, ba o sentir que moto na yo ekomi kokufa. Et loko ba benga kyo na mokili, et toi wana ekomi lokola ki ba pakoli yango poto. Alors tangu mutu abali yo, mutu a découvrir yo. Mutu tangu a découvrir diamant. Musala kosala fois kende nango kuna na ba place ba joaillerie wana ba nika ngo ba bongisa ngo pesa ngo forme bien comme ça ba ko déposer yango quelque part oyo batu ba ko banda ko tala kai soki ba kosala ngo ba bijoux et so ba osani ozui valeur na miso ya batu. Mais si yo ko kutana mutu a découvrir diamant au lieu de diamant mais mango na isika ya malamu na joaillerie oyo ba ko pesa ngo forme ye azui diamant apakola ngo potopoto apakola ngo makala abombi ngo na sambetu pour que non et soit valeur te. Il y a des personnes comme ça. Alors quand tu te retrouves dans une relation pareille où on a tué la chose qui devait briller en toi, où on a ramené au néant la chose qui devrait briller dans ton quartier, dans ton avenue, dans ta nation, partout. On a tué ça. Babomi don o batiaki katina. Boyeba ke don eza eloko yako sakana nango te. Dons et talents. Ba sakana nango te. Parce que don wala bomona kana eza lokola bomoto ya nzambe e koti na kati ya mutu oyo aza imparfait.
la personnification de Dieu dans une personne qui est imparfaite. Au moment où on a sala likambu concernant don wana, au robot ça n'a quelque part cause humain pour ça caper ma faute. Au moment où ça est avec une telle perfection que bando comme ça et toi-même quand tu regardes, tu te poses des questions. Mais comment je peux faire ça? Ndeni nakokaki koyemba boy, ndeni nakokaki kotonga boy, ndeni nakokaki kozala na don ya koloba boy, ndeni nakoteya boy, ndeni nakoko enseigner boy. D'où vient tout ça? Yo moko comprendre parce que don etika kape mukolo na moko on dirait perplexe, tu comprends rien. Ozomona, don eza nzambe na kati ya moto. Akoti sous forme ya loboko, akoti sous forme ya mutu mayele, akoti sous forme ya munoko, akoti sous forme ya makambo ebele ya ba pensée. Parce que mutu muso mona tanga okanisaka bo okomba na livre mbala moko azobimisa ba formule ya mathématiques et tout ça là. Soka zote à vous posez des questions mais asala ranene la na mai zoka neta mususu mutu ngo après ya ki na répété asala ki peut fort mon côté et là on est bimela yemo pas comprendre parce que surtout comment ça on est fort na biso Dieu ne prendra pas gloire. Alors na kacha don wana nde sika épanouissement ya mutu ezoya parce que yoko kuta na mutu azoya biso ki yo musala wana il faut katango soko lingina bala yo musala faut kata soko boy ko kata ngana libale kufi okutanga journaliste oyo zwinga la kotandaka libana yo na ton koloba opekisi ngala kende koloba ki journalisme na ngala na télé opekisi ngala kende kotonga na don kote ya koteka opekisi ngala kende koteka opekisi ngai na teya opekisi nga makambu nyonso tu opekisi ngala sociabiliser na batu na sale loro mogote. Pourquoi? Parce que obalingai, parce que oza mwasi nanga, parce que oza mobai nanga. Au-delà de ça, bakoma ko finga yo, bakoma ko ebiso ko zaka zoba, bakoma ko diminuer yo, bakoma ko selo makita, bakoma ko tonga yo. Tout ça là bazo bois que l'on peut pas diminuer katina yo. En réalité dans l'homme ce n'est pas l'apparence. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, le courage, la force qu'on a, cette envie, le zèle. Mais ce que baza ko fingo chaque jour, baza ko manipuler, ba oyebi ko za yango te, ba zolo ba mbanda tongo midi pourquoi? Yaya, comment tu vas évoluer? Or, la force d'une personne vient de son background, en fait de son entourage proche. Au moins là-bas, yo peut so mobile andoki, ba peut so mwasi andoki. Donc mobile apesa ko lokumu te, mwasi apesa ko valeur te, adimina ko finga ko tongo midi pourquoi? Azo finga ba performance na yo ya metu azo ko loba bo pona nini po azana besoin à éteindre lumière aux akati na yo parce que bazaka na molimo so ba meki ba kokite ba bimi na mokili ba bimi na mosuni yango na yo yebisa o ya lamuka bibezo lobango na Jean 3 je crois à partir de 20 Bibelobi na Jean 3 à partir il y a 20 et yebisi biso en ce qui concerne bateau balinga lumière parce que Christ était la lumière mokili rejeté et pourtant lumière est le malam ba pharisien ba rejeté pourquoi parce que mabe o ezai kat na bango ils ont empêché bango ba s'approcher na ye pour ceux ba s'approcher misala na bango ya mabe erebima soyo kutena muto za muto linga vérité okutana muto a cache muto a lokuta ndoki muto a misala mabe yoza muto a lumière motema malamu oza porteuse de lumière okutana muto a molili o alinga mamba molili muto a butu ndenge nini akoni okola te batu mingi ba olela o te mobala lingi ngate mwasa lingi ngate o baboyi ngame o ebitina baboyi liyo eza batu nsu ba oboya bango pour ozo porter lumière ya famille okoti famille molili baboyo poza la lumière ya nzambe parce que katina yo soko zo umela misala na bango mabe bima libanda nzamba a revese bango yon baboyo pourquoi ozolela po ani po baboyo poza ya nzambe donc kende bisika o ba ko accepter